www.potonapoto www.potonapoto. www.potonapoto. Bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission de genre socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Tala Lelo. Tala Lelo, Papa Wembakei, Tala Lelo, pour mon image, tout cas, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Tala Lelo, Alobi, Akola Laté. Botalatala alobi à Kovandate, voire même le 25 avril, jour anniversaire à Papa Wemba Botalatala Tambolaïga, toujours dans ces amours. À Boyaki, qui est un restaurant, Boyaki, fêté pour Papa Mbazagi Moutou Azagi, PZP Ming pour la Botalatala, Nena Ebsa Kabino toujours. Papa Mbazagi, première invité à l'émission Oyo Tala Lelo, Banda, émission Banda, Pep Souka, Yamasolo, Pege Souka, na Papa Wemba. Le lot, en studio, on a limité. Et si wapi artistes et musiciens vivent la musique à baza quoi enregistrer plan pour la vie na bango malgré la douleur na passe na que vous continuez. Quant à moi, je tiens à remercier la mine de vos patrons site Nabiso, madame Naef Lozi la belle belle, mère Mila Bella Dinganga, bienvenue Makala, ça dit bienvenue Makala passe de la émission Talelo, merci beaucoup, bienvenue Makala. Pourquoi pas na Caprice 13e apôtre 7e bagarre, mère Mila Bella Dinganga mi mawe tu boza partout bota la biso, Neves et Papito Carré, merci la binonion vraiment. Sidney Lang impression Nomba, si tu continues toujours émission Nabiso, c'est bon. Papa yo décidé yo kende liboso mokili mobimba. Papa mokano na salemi. Kende na yo molimo na yo ebanda na kimia. Ketala me réponse un peu. Papa Tala Lelo toza na studio. Na yeboe na kuti ba message bien piana ba yekuto avant ko kuna ba message mususu sans polémique to lobaka o biso to moni to na bandeko bango nyonso ba opanza pe bango moko ba beta pe mo lisolo ngo mbote bandeko en tout cas mbote ndeko na ngai poto na poto to yokuta bino awawa na studio ya Papa Wemba isika vive za ko yemba na ebite vraiment isa bino non ndeni tango ekomela bino na matoi ke Papa Wemba akufi. Bon, sangwa liwa ya Papa Wemba eza lokola olali na palais moko boye okangaki yango déjà obosani place ochaki fongola un temps donc babenga ngo nene moto comme kopela na kati omozanga même moyen ya kobima même bato ba obuka porte na minute on bamonani te ya lokola bongo donc sangwa Papa Wemba ekweli biso donc eza kaki Papa Wemba kokufa boye te mais akufi héros parce que akufi na moment oyo yemoko Nzambe ayeba ki ezala boye puis akufi na maloba na ye o alobaki kosala make na kokufa na podium na kokufa boye sa mbongo sangwa liwa Papa Wemba tuka biso ba artiste to na passe mo ya kosangana te po to perdre ba Papa Taboulé ba King Kestere Menea ba VPP Kale ba venandongo monike ba mikolo ba misisa pena ya musique yango ezoku edo ko katana donc eza mabe makasi dezo la kisaki loro moko mabe ezolinga esalama
mais avant le Rwanda m'a salama ba ene o musu to tikana bango ba comprendre que il est temps kende papa Wemba te boye ba ye ba nini ba bongisa ba pépinière quoi pour mon yo salami na minute yo et attirer biso même biso ba jeune leçon et attirer pe mikolo leçon papa Wemba za ba na tango ba ko e bongo nzeto eza ya moke papa Wemba baoba bongo nzeto e koi tu s'appelles ndeko na biso mususu artiste musicien ndenge za toujours ba otala. Ouais, eza mawa ma casse ko perdre les conduits maintenant ya mboka donc matro mais na pesi kaka ba mes condoléances na kombo ya papa chéri na famille biologique ya papa Wemba et puis na ba musicien tout ya Vivala Bibala Mudika. C'est ça quoi, on to yaki to mona baninga to pesa bango ma bambote to so na bango partout dans le monde to bi vive la musique na BCBG 4x4 famille OK ba tout monde créer kutu ba polémique mais siko moyo beta ko du solo ngozate et créer ba polémique mais famille et là ça nga plaisir makasi parce que na yo mona vraiment que boyena liboso ko lega na ba musicien oh ya vive la musique bo ça ta plaisir pour le logo moko ya papa. Utayo kende kisheneve o ngawa yose kotuna yo mokolo nini yoko zonga yopangwisanga maya miso mokolo nini yoko ya papa Wemba ho papa ngana leli yoko ngenga lokola moya tongo papa Wemba yeba ke depuis na joie kinsango ngana koma trouble lokola moto liboso ya des chemins wapinzela ya bien yo trouble nga bongo papa tinangonga ya minuit papa boyinga bienvenue mon gondo. Si je savais que c'est toi, tu aurais troublé mon cœur. Papa Malongi, mais les naïbisa kana yave, non mon anate, mais depuis ton kutana, c'est pas pensé oro, depuis ton kutana papa, nalala kate, insomnie, Joa Suba, Nathalie, on a venu de la paix, et pas ya papa Wemba. Na lekitina place commerciale yozate papa yo pesinga impasi pasi yoke Coco malanga Coco mon amour happy birthday for you my love is Kaloué. Merci pour ton merci beaucoup baibota la partout dans le monde un grand merci na baunion sur vraiment bozomo ga botalata la azo salara musa ya azotika musa na été na Jafar Nzembo Anvers un grand merci na Mila ba tout botala biso to continuer mission na biso bomo na ba image ndenge ba mise baza koyembela papa na bango azaki bongo président ya Viva la musique il s'agit de papa Wemba ndenge zara toujours merci beaucoup ba tout boza partout bo le ka toujours papa Wemba Karine si pardon de papa Wemba na Mikilikuna toza bongo kaka toujours na studio pour na kolela artiste na biso ou autre kotika biso botalata la baga kotika te to ko taper présence ya Pati Katanga na kata studio Pati Katanga mbote. Ouais, bonjour Pati Katanga na ibita on sanga papa me komela yuna litoyi ezali nonne plein d'émotions, je ne m'attendais même pas. Bon, la mort fait une issue fatale, tout le monde est appelé à mourir, mais pas si ça va que non, pour l'anga, il est parti trop tôt. 66 ans, il avait encore la force de vivre et il pouvait encore faire beaucoup, voilà quoi. Quels sont les meilleurs souvenirs au Tikalango et Papa Wemba? Les meilleurs souvenirs, bon moi je parle en tant qu'artiste et parolier chansonnier du Congo, à l'occurrence de notre président Jojo Lina, Vigas et tout le monde. Donc une fois nous sommes vus chez lui d'abord avec mon vieux, le nom m'échappe un peu. Pour nous parler, présentant et puis tu travailleras mon qui est fait fili à qui Bakangi. L'air à Zongi, on avait encore le temps. Puis tu écoutes dans le studio, il y a son tout dernier ingénieur J.F. Chitouka. Là où nous sommes maintenant, parce que au côté de la studio, nous sommes réunis ensemble avec l'orchestre cher à Papa Wemba pour pleurnicher, rendre hommage à notre manière à l'icône de la musique congolaise.
Donc raison pour laquelle le côté biso awa. Donc nous plairons à notre manière. Et puis de coup on est na salongo, na kanga ligamo binanga. Yo ozolinga, ozomeka kola ta bien. Demain tu auras un cadeau précieux et c'est comme ça qu'il a amené des costumes pour moi. Et puis il m'a dit un jour, yo tu chantes bien, tu peux chanter. Ce que l'ingango est simba. Mais si papa nga ba pisanga na zozota. Abi mais non, je te dis, tu chantes avec l'âme. On a tika na ngwana. Donc comme j'ai toujours dit que la mort c'est une idée fatale. Tout le monde est appelé à mourir. Mais pas César qui ne est parti trop tôt. Il avait encore l'âge de vivre. Il avait encore la force. Moi je me suis César Lembi. Mais papa Lemba était quoi? Papa Lemba il a entendu ma casse. Bon. Celle dit que tu as décidé de pesara. C'est à vie. Oui, tu as les gars, pesara, courage, na bana vivre la musique batikali. Tu continues l'œuvre de Papa Wemba. Et puis le soutien de tout le monde. Basimba bango pour y a la gâte que notre artiste phare à Koufi. Œuvre neuf je peux Koufi. Et ça la ndingo nanti. Na mon effort à battre Victoria ba osala. Ba comme il préba côté ba studio et ça la continuer na battre vivre la musique. En tout cas Tolé la papa, l'infidélité. Tozole la papa, merci beaucoup les paroliers Pati Katanga. Un grand merci. Bozomo raba image na studio. To mon esika botalata la sala no mamusala ndenge zalaka toujours. Merci. Si on tala lelo quand il te usagi bino papa Wemba Koufi tala lelo. Lembo katé de la presse Julien Botalata la. Tozabongo na studio na limité et pas ingénieur JC Chituka. Ingénieur a Chagima Mayele mingi na Banzemo Bele ya papa Wemba, tout ça pena chef d'orchestre awa tosha. Yango moni botalata la lobby to koluka to pasola to ye bandenge mamuno sozo ke ni malembe bomona ki image dernière émission ya papa Wemba na résidence na ye bomona ki ba annonce ndenge papa Wemba tika ki biso mo dimanche le 24 avril 2016 na Côte d'Ivoire na capitale ya Abidjan et puis bomona ki arrivé na yepe bomona ki tina cinquantenaire botalata la baga otika teta le losus na studio mbote chef mbote. Évitez vraiment votre pression par rapport à la disparition de Papa Wemba. Ma trop. Pas si à trop. Donc talaga na père. Donc papa na honnête yo mo so père no Koufi. Donc ma trop. Tout bétano li solo on a nous. Tant bozaki na Papa Wemba na Kinshasa na awawa. Papa Wemba to vivre no ndeni. Nde bozoza na ensemble. Bon, netinga na part nanga na côté nanga. Donc papa nanga pour ça fait 20 ans na peminaye papa biologique nazarane souté depuis koufaki donc wana pena papa nanga donc ezaki tina parler babi ke wana père nanga pour tout ezaki likambu en tout cas fona lukana na tunaye donc wana père nanga donc là likambu faut tunaye ndengo zo ba toujours ba bota la biso partout dans le monde mère Milabela dinga après bazole la vraiment makasi na nimawe tout. Chef, oui, biso na balbaota la biso na émission tala lelo partout dans le monde. Toza na studio awa. Studio boyotia nzema papa Wemba, boyembela papa Wemba, pa boyembela kaka viva mtewe ma papa Wemba to batu nyonso ba roya pe baimba. Bon, omoni papa Wemba aza monde entier. Ndeka to bana benga ye mokili mobimba. En tout cas monde ezolela ye. Monde momba ezolela pena vie. Biso bana na ye oyo ya famille na ye ya orchestre na ye cher orchestre na ye vive la musique biso to ko lela pe vie na place oyo vie abane ko s'inspirer et pas ingénieur JC place vie abane ko s'inspirer chaque fois ko ça ba blessure banzembo via sala donc awa ya ngona biso to yeka ko lela vie place au via baneko s'inspirer biso to le la vie na mindule la vie na mindule siko bosa no ndeni pona ba pele ba artiste mise musu pa ko yeba teke to za lokola botalata linga recherche minga za muta recherche yango botalata la landi minoti awa na mutu musu pe ba artiste musicien congolais musu pe ba za na posa ba yemba musu ba suto ka be pa ba rese bimi o mona teke bosa no ndeni pona ba pele ba tunyonso awa eza ya viva la musica ya groupe viva la musica ya bato o baza sur na pays awa o baza ba beta na viva la musique ba beta ona ba kenda oui viva la musique il est notre père papa na bana ebele donc ya viva la musique
Donc ça ata oleka na vive ata olongwa mais ya vive la musique biso tout to le la rara papa moko wana. Vous souhaitez baler la papa maneni? En tout cas artiste ndengwana au monde pena na Afrique et perdre il faut tout les gars dans le calme. Tout ça pena donc na calme tout peut ça honneur tout na artiste ndengwana wanza ba artiste moko bazala pa pambate na monde bazala pa pambate ngamo mena na mona ki vraiment que la police na biso salement musala ndenge ezalaki des aéroports na mamunyo so vraiment quels sont les meilleurs souvenirs tika na papa Wemba? Ezebele mais au pena il y a meilleur au rozana vie nanga tout eza art savoir encadrer savoir maîtriser l'art. Au monde appena ya zaki chanteur ngai bassiste mais au monde appena ki abana ko la kisanga ndenge fona betela basango. Donc eloko na tikal nango yangwana na sagesse yangwana na tikal nango. Vous assurer batunini ndenge omemi charge ndenge omema déjà charge ya chef ya vivre la musique en présence ya papa et puis na disparition ndenge azate. Vous assurer batalo partout dans le monde. Vive quoi kufata vive et que vive la musique et que papa Wemba elobama na molokai c'est na kati ya molokai. Donc viva eza état d'esprit donc talaka star ndengwana siko azaki na banani pene nae ke ba leader nde mo bana oloba viva la musique ekozala to continuer orchestre na biso kitoko posa to peut poser question moko parce que ba mituna biso tozaka juste ka loko ba tremplin ba pont ya ba fan na bino partout ba landa partout dans le monde to bitano li solo ya li solo to mona ki ba vidéo to yebi biso nyonso ke liwa elonga mutu nyonso mutu monta ko résister liboso ya liwa mais li solo ya ndeko batila biso ba vidéo wana to mona ki a changer ki micro parce que bamusu babaki ezaki poison bamusu bazo retin papa mana makambo na ye esekoki bamususu ndenge bible bina circonstance to kumisa nzambe lisolo ya ndeko a changer ki micro eke kaka boye suite nango bazo ebate parce que téléphone ezo pasuka pona suite wana ngali ngana silisa nanu nde na banda oloba biso na vive la musique eza lokwa ba d'Artagnan donc tozaka pena uni via bana senga biso unité yango mona biso tozaka toujours uni donc yango na viva ekokufa te ngai makambo oyo yo lobi etalika yo na ndenge oyo zoloba ponga na yebi ndenge ba fan na bino bazolo nga na yebi eloko moko te nga na souci vie na ngai vie na biso père na biso tout azate donc souci na biso peneza yango wana bato ba retenir nini na ndenge bozana studio pour na mamba papa Wemba bon tole la ravie na biso tole la ravie na biso. Vous êtes artiste et musicien. Première chanson où ndenge bo travailler na papa Wemba. So ba binze momoko o toucha yo vraiment makasi. Papa Wemba so azo yemba bimisa ba cher d'épaule. Ye ba nzembo ebele. Tamoko. Ye ba nzembo ye asala ebele. Le biso toza ba petit mike. To banako kanisa un jour faut betata na papa Wemba. Biso tout ba artiste tout ba musicien tout to banako kansaka photo betana papa Wemba. Donc elingo la sake ba nzembo na ye depuis banda ezaki ka bien. Tout ezala bien. Merci beaucoup vraiment tout ce que nous pétant dans l'émission tala le lobo comprendre vraiment que tout ça ga musala ne ezalaki toujours na Bible na biso en Australie na Sydney là en États-Unis Guilel au Kenya na Belgique bongo na moni Jaffa Nzengo na Autriche Caprice 13 ma porte aux appels ingénieur oyoyo a sala vraiment musala vraiment na ye parmi ben ingénieur oyoyo ba yebi histoire et émission tala lelo première émission tala lelo to sala ngona studio car na studio JC Chituka, ingénieur JC Chituka, et puis na papa Wemba, premier invité, et puis premier bah, il va soutenir vraiment émission, bote ingénieur. Bote papa. Invité vraiment pour na papa Wemba Zalaki nani. Bon en fait, la carrière nanga il y a ingénieur du son, comme on dit, arrangeur, on a travaillé dans l'artiste ebele, mais nzamba senga grâce on a travaillé na arrêté ça y est sommet, et ça il faut le dire. Papa Wemba Zaki paza arotika la artiste amune na mboko
pour près famille mon bozo mon yango na parmi bateau basé album Masuka et maître d'école donc je suis bateau basé arrangement nango pe basisi musa maître d'école et dans ba titre c'est belle bablé sur tout ça et puis papa oui m'a né mardi avant à Kende na Abidjan donc nous allons avoir écouté Suka ça qui est projet mon à Tobandaki nazole la mingi kotala kobunga papa donc na habité dans le banini. Franchement, quels sont les critères au papa Mbazaki Nango tant que travail vraiment dans le studio? Bon, côté la grandeur, tata et papa, Koyoka, Kondima pe maïla biso baleki. Ezaki qualité moko ya mingi, ya malam mingi, ponctualité, respect à travail. Ezaki manka artiste mingi, artiste mingi bazar na ponctualité formatée. Et puis nous avons artiste mingi ba respect pour ça na bangote. Mais papa oui mba kota na âge naé, il s'est donné na souci à ça toujours meilleur, ça toujours mieux qu'avant alors il aurait marqué en mingi. Et na habité ce tour sur artiste 30 points là. Au moins nzamba ça sous grâce les sous pour que un jour tout sortir ça 30 points là et puis balé ko bazan sima ba mon appel modèle parce que azab na modèle et Hollanda mon tazangi des fois arrêté mais na musa na epende la musique papa mba si voyager na jarno sa musique dans la frontière mais mingi a défendre qui couleur ya mboka na biso donc wemba même si to loba il faut to tchara nefes comme moi vrigil na point parce que solo bilu to tengi artiste comme le ça wemba il faut télémanan donc le lo na carrière na nga ingénieur de son comme ça album na wemba eza elo moya munene makasi je n'aime pas trop koleka libosa na média koleka libosa ya batu koloba mais on prend papa wemba vraiment so a mérité ba honneur et belé en tout cas so bozomo na batu bazo lo batu sur toujours ka bolamu ya mutesenga pe na biso ba itotikali to ça rappel bolamu parce que ça vraiment bien batu ba reconnaître vraiment mutu bo so mo botela tala zo reconnaître et beau comprendre tous allez pe na vie ka fait cadeau ça ça peut parmi ba proche ya vie beaucoup c'est-à-dire que sentir pe bureau VK tous na passe mais le tous en studio oui bisi batu ba Hollanda bino partout dans le monde. Bon pour nanga studio oyo ils ont tout d'abord passé kaka. Ils ont passé. Il fallait que le studio ndenge to la studio oyo que to go sepelisa mokili. Mais lelo tozo ma pona mawa. Le studio pona mawa. Uleza la studio pona bisengo. Mais za pona mawa nini? Ya yemei. Atiki biso ils ont passé mingi. Ils ont passé. To go yemba kaka pona yeba. To yemba kaka pona yeto zapena artiste Cecile. Bino bomona ibe ba image tango bandeko bazalaki kuna na Côte d'Ivoire CCLP a défendaki kaka papa pa alelaki papa liboso ya micro tala lelo tozana pe na studio mbote CCL mbote mbokati tozana studio po na papa wemba na ebite po na yo ils a pas si fort mbokati donc pas si donc toi na blessure papa pena donc azoki biso Vous comprenez kaka mère Milabela dinganga vous comprendre vraiment que mima wetu vous comprendre kaka ndezara toujours bandeko bazoko ko lobate metolo lobisa bon parce que bozo benga biso mingi mbote bo avida yé pas azalaki vraiment na scène c'est-à-dire que na voyage avion mon na papa artiste musicien bo avida ndenge zalaka toujours mbote papa mbote habité vraiment roib ça biso moi meilleur souvenir on pour papa bon meilleur souvenir nanga ezaka on a tiré non papa ils ont discipline travail amour amitié na batamalam kwebe skani na ochalokolo donc il a été un père pour moi donc grâce à papa ndé to kolisa bonya état d'esprit quoi tous en sagesse à kweba maîtriser makam pour lamba la soki ozo maîtriser makamte aux a foutu donc grâce à papa on maîtrise des choses donc ma mère souvenir dans la merci beaucoup bozo monaka toujours tous vraiment tenté parce que bandeko pe bazar olemba talaka baya qui vraiment lobby et puis les lo vraiment tout ça pena Daddy Pef yevma
azab mama na pasi tant bomona ki ba image on a vidéo ça dit que papa koi mais doumer azoti kaka a toujours auto le na pas cadence dadi pef magoza na pasi mais moi le loba par rapport à Nzembo Bosala papa bon le loba ya ko loba ya ko musa monete kilo on a grand prêtre donc mambo vient na salle pour ngai les trop donc na mona manqué mutu moya munene donc na carrière na ngai vraiment le lobezara ka tozo sala rara donc to sala rara pour na bandole là depuis le loter banda toza kuna talara ka tozaki na vie na minutes à compter il y a minutes car moi quelques minutes veille au daina bon zara mamwa nzambe to sala rara ndenge pesara na pasi comme on a artiste et musicien kouta voyage en plein scène kouta voyage mbala moko président la bango atika bango ka sur place mbala mo puis baye Kinshasa mamona si le roi baza ba misé ba oyemba tout ça pena ndeko na biso n'habite vraiment ba ba talo partout dans le monde de vos studio ça passe trop quoi ya passe trop le roi tout d'abord artiste donc to le rap pour na biso na Nzembo mais ça ilo mo boy oyo donc aussi important côté quoi ya mna passe trop to s'attendait na côté bon Nzambe le roi il m'a pesaka yepeka ne mtazwaka donc mingi alo beate izaka ke biso to tikali bato o mesala ko soutenir biso viva boulembate bozana biso bo soutenir biso pour combo on etikala toujours quoi donc mon message dans l'angwana. Un grand merci Nabaitou. Bolanda vraiment émission Tala Lelo. Tout ça pendant que biso c'est-à-dire que yepé azalaki pe azalaka na kati ya vivre la musique c'est-à-dire qu'il ndaki na voyage kutu bis et noti kande tina ndako muta suka ma bis et noti de aéroport tina ndako zande na biso. Votre mot de circonstance par rapport à la disparition papa Wemba. En tout cas merci ngai zamba opena papa tanga mataki podium na chanson liboso muta bossa boraki pena samba ezanga donc nazana souvenir mo bokandeni samba wa boka wana penado tanga mataki réaction de bosso na podium wa boka ngamba moko na première chanson donc libanga liboso ngai et puis ton papa koyaki ngana mona ko spectacle ou papa zo sala ka sala papa ko sala événement moko boye na festival wana bat ba comprendre té et mom tabia ça événement pour papa aibisaka biso chaque fois lo ba gaye a kufa na podium ya kufa sur scène devant public na devant peuple na vers le bayango wana ezaki pela toka nzamba zo lokumu ndenga kokisi mukano oyo ala kaka artiste na ye asaleli yango eza eloko mo ya kosaka nango te un grand homme le quoi grand star ndenge wana kwela bino na podium sur scène bozo beta pena boza na vitesse mususu akoyi so botali bo remarquer que na tikala ki même ko beta guitare nazo betaka nazo ya ti musique ele mangana dume ti na pousse ti kota papa na semaine na Kongo na mniso na beni pour papa za soda maréchal biso ba général na ye tozali to ba dernière balle ba dernière cartouche na ye tozana pouvoir vivre la musique eza toujours ezali bato balinga biso o ba soutenir biso papa za na biso toujours pour papa za na biso biso to bana na ye to kotika papa te ya kotika biso te place azali toka akokisi mokalo na ye apema na boto bosonga biso toujours merci. Merci beaucoup vraiment, un grand merci na baignon souvent bolanda biso partout dans le monde, un grand merci na baitou au bolanda vraiment émission talobo s'abonner na www.potonapoto bomona ki ba image nyonso de toi sira ki bino na de A à Z et pourquoi pas na batu nyonso au bolingaka émission Tala Lelo tantine botala tala Nadine Bofia batu tout vraiment un grand merci Neves Papito Carré na Anvers Tala vraiment émission Tala Lelo na pesa mote bongo na bienvenue makala c'est-à-dire que ba o bachaka pe émission Tala Lelo mais amila bela dinganga merci beaucoup papa yo décidé yo kende liboso mokili mobimba papa ye mokano na esalemi kindekende na yo molimo na yo ebanda na kimia ketala mreponza mpe papa papa yo décidé yo kende liboso mokili mobimba papa ye mokano na esalemi kindekende na yo molimo na yo ebanda na kimia ketala mreponza mpe papa www.potonapoto
www.potonapoto